Bonjour, bonsoir, Nabalandi. Baoba Mesana Rolanda, Info 16, Banderona Biso. Sobo Moni Biso, tout ça la émission Oyo, Namawa, Napasi, Namotema. Boulura ko comprendre que Lelo, Libota ya ba artiste congolais, ba père de l'issue Moko na Bango. À la personne de Papa Mayindo. Papa Mayindo azalaki artiste et comédien Oyo Aoup Melina groupe évangélique avec Devos Musoba président naye lelo to la muki na tongo bapesi biso information que Papa Mayindo aotutika biso paix à son âme et ça les biso vraiment passi yango balobi to lelama na ba oba olela to sepela na ba oba to sepela moment oyo groupe évangéliste eza na kolela yango to bengi ba artiste et comédien ba oba travailler na ye ba oba yebiye ba oyo ba fréquenta ye to bengi bango ba ya ba expliquer biso e koma kindenge nini ba yoga sango ndenge nini na bike na poto wana ti bozolanda biso na ba oba uti biso sikoyo Papa Mayindo aotutika biso donc oyebi Papa Mayindo te papa tipo bano jouer Papa Coco na groupe évangéliste oyo eza dirigé par Devos Musoba aoti kotika biso toyebi te atiki biso pona nini abelaki te ezalaki problème nini toyoki meto oluka ba artiste comédien ba meka ko éclaircir biso na benga bandeko nanga ba artiste comédien ba artiste comédien ba jeune oyo bazalaki pe na ye oyo baza baninga na ye. Bonsoir Gucci. Bonsoir Papa 16. Bonsoir Mosengo. Bonsoir 16 mm. Chef Nabiso, chef Nabiso, bonsoir. Bonsoir. Je salue bien le Longoli qui est pour un respect à ba internautes Nabiso, bonsoir. Bonsoir. Bouchanga na kati po ngaza mwa mukuse makasi menaza na kati sala bien. Bandeko to banana na sujet Nabiso tango Mosengo Gucci binonyo sotan pour apprendre to besoin information que Papa Mayindo asisi kotika biso et ça la bino ndenge nini Mosengo. Bon personnellement avant na banana nous na présenté ba condoléances na famille à Papa Mayindo et puis na famille à groupe évangéliste donc nde baloba kaka on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Ngai na mona ka internet makota na internet na moni publication na mona ka loka ba blague ngabe nango sa ba jebu après 5 minutes na mona président Devos a publié yango que Papa Mayindo a kofi donc ça fait très mal, ça fait vraiment très mal parce que bazali ba ene obisto zala bana mike total ba on a ba TV et ngape na ba souvenir belé ya Papa Mayindo na ba souvenir belé ya Papa Mayindo. Tokei kuna epa Gucci tango yo ozwi message yo esalio ndenge. Franchement nakolo batisalinga esengo parce que akomona biso bomo jamawa mwana mitema message elinga na tongo na kipana na mbetu na lali na fongoli connexion papa m'a vekele asanga message na WhatsApp que non Papa Mayindo ku fait tinga na photo donc c'est linga vraiment passé otala Mayindo otozaki na un bon vieux à simanga na ba comment na ba conseil na ba mobile vraiment atiki biso donc c'est linga passé donc c'est ça ndeko na biso na biki webi Mayindo okoza na souvenir nini ya malamu pona artiste Papa Mayindo. Souvenir ya malamu pa Papa Mayindo eza mo belé na tant ya bandi ngana na bandi te biso tozotala ne aza parmi ba papa o ba joie na groupe évangélique vraiment ba mes condoléances na famille na e pe na famille artistique nyonso ya Congo ba régler vos mains ali. Merci. Ndeko na biso otikala kozwa chance ya ko jouer na Mayindo na film nini ou bien nini oyo yo partager kiné ensemble. Ouais, merci. Sauf que avant na banda on a souhaité ba condoléances na famille biologique ya Papa Mayindo et puis na artiste et comédien nyonso.
Papa Mayindu na joué na film moko ya Clara International et non le canard RTVS 1. Non c'est souvenir dans le temps comme muto na ti. Tant na ye tournage aboya rejouer dans un grand moko boy. Abo jouer dans pecho non jouer na été mais vieux wana benganga mpanzi encourager ka non petit moni sala boy tala boy si ba convainc vieux wana et sala que accepter na jouer déjà ba bien fait mo sala pour na ngai sauf que naza ba souvenir ne vraiment ébélé vraiment donc na éviter sikoyo tomonaka wana zongi pa mosengo c'est artiste musicien akufi bosali nzembo artiste comédien akufi bosali nzembo ba artiste peintre bokiparate o artiste peintre bosali nzembo ata akufi bokiparate bopona na ndengwana ponani bon wana ils a trop dire question no tuningango parce que les organisations des salamaka donc des papa Mayindu akufi boye ils ali déjà na commission moko ils ont vanda déjà bazo sala ba réunion baza koluka ko organiser makambo ndenge zala kaka donc ndenge na organisation bango esala soki esenga ke no kokota studio pona ko yimba ko sala nzembo pas de problème soki ba informer biso ba artiste to yekande zala par rapport à organisation ya soki muta akufi les ate ba sala ka choix to ba pona o ba yimba o ba yimba te do c'est l'organisation et puis na ba moyen voilà. Tout le monde a souvent ce qui muto akufi abongwana ka mutu malamu ata mabenaye to komisarango malamu mais Gucci ya omegana ko ipsepso avanda pena Mayindu muke malamu nini oyo ye amona epa Mayindu soki pa mona malamu te mabenaye soki alobi yango eza te ke acholie mais a expliquer kaka muto yo tozalaki na ye oyo asili kotika biso. Ouais, c'est bon, au lobby que non sui mutakufi batbalobaka toujours malamu na ye. Nga malamu ya papa Mayindu ezake papa on a yambanga na mondo. Na yebi que na 2009 je crois 2009 to jouer na film moko bo tu une émission il y a exposante dans 3 chemins. Vieux wana tant on a joué na raté mambebeli. Raté penza. Ba film so ba finga parce que donc tant ba fingo ba déconcentrer mais vieux wana na mpanzi. Ndekande ko lobi abi que non petit sala le koza boulot na yo sala alo konsinga sala bu effectivement la sala ki yango film wana et ça que non et qui n'a vraiment liboso PDD vers sunganga le mo boy et marka ngai na kana voiture na ngai et na saki accident et finalement liboso na luka tolier tambola or vie azaki tolier donc un bon tolier qui pena boue asalanga musala na ofele wana papa Mayindu asenga musala pena ofele na pese ni différent parce que mutu ya bongo ata yo moko mutu ya bongo donc babola mwana franchement pas ngai marka ngai et ça nga passe à perdre mutu munene bongo ayebi na ko jouer azaki pe mutema ya malamu donc to perdre vraiment mutu babola muna ye pas nanga vraiment belé om sous na koki ko betango boité ça télé batbota biso partout dans le monde to betango boité mais ils a vraiment belé. Mais mon sœur on a zongi pas là yo pour mon sœur vraiment moto salara tant papa Mayindu atira qui groupe évangéliste hein ils sont évangélistes et tout évangélique évangéliste tant watiki groupe wana quand même parcours tant wazo ko évoluer en solo oyeba yango quand même na yebaki tant oyebaki eloko wana o encourager ou bien o mona yango idée mabe ou bien zalaki ndeni tant ozotala ye na groupe na ye. Voilà, merci beaucoup. Ngai jour n'apprenant que papa Mayindu a longwe bon tellement na mona kaza mukolo et puis a umeli na groupe évangéliste donc soka longwe c'est une décision mo ya kitoko mais na yoka pasi donc sincèrement na zabna sincère na yoka pasi jour n'apprenant que papa Mayindu a zongi ce groupe évangéliste parce que ngana encourager bato ba kendara bazonga ati donc na vie sur une décision ya kokende il faut toujours partir donc na ngala mona que une bonne décision mais tant zonga ki bon tout ça ni les aki choix naé mais nga vraiment encourager kokende naé ça la nga plaisir parce qu'il y a koli na musala nga yebiango de so amoni que non na longwa na sala mamnanga il fallait sala kaka donc voilà. Est-ce que kolongwa naé na groupe évangéliste kozonga naé yango te mutu ememie na liwa te yango te 16
yango te donc au monde tous arabes tout ambulatoire na ba maladie pe na banzoto to na ba problème ya ba famille to na ba problème mama belé donc na rubi mapeka ndé to si c'est mission pe boki mosengo pa kufi donc to lobate mutalienga déjà que notre sous santé ngana yo qui paraît-il là sur un problème sur ya motema sur ya il paraît-il non on a vraiment la confirmation dans l'état tout sur la confirmation mais il y a un problème motema il y a tout na moto azana confirmation to ke fa frère na biso ndeko yo oyebi quand même maladie akufeli yo na information oyo zanango est-ce que ezalaki likambo oyo eutaki na groupe ou bien ezalaki abando bela déjà na kati ya groupe sauf que 16 papa Mayundu toyoki vraiment sangote que non bana ko bela bana ko sala boy tant quoi kufi toyoko que non ezalaki problème tema oh non tema bana ko déranger oh tout comme ça. Mais toujours une confirmation vraiment que il y a banisa que non tema ndé bana déranger mais na liwa mais partout toujours kana ba quartier na ba veni batu bazolo ba ono ezaka na groupe na bangonde bachela ki eloko mabe babomie ko boma yo tango zo ke loko wana ozo ko milobela ndene bon nga pona nga na kolobake ka ndenge ndeko na nga solo bakuna mutu na mutu azana ndenge na ye amemela likambo na ye biso ba fan balanda biso bazala ba interprétation na bango problème ko sala ma bango ba interpréter na ndenge na non boy et c'est une confirmation non aussi confirmation te même ndenge ke ndaki ke ona ba sala autopsie eza poison tout comme ça aussi confirmation on a te o abiso tozoe ba ke non eza malala mutema nde esali ke papa Mayundu atika biso c'est ça ndeko na biso. Est-ce que aussi au fréquenta Mayundu na famille na ye boye famille na ye doto lobela mwasi bana na ye aussi au fréquenta ba bon nazwa chance wana te nazwa des chance ya fréquenter ye moko yende aya ko fréquenter biso déjà na répétition une fois ba pesa ke pe moi chance à conduire biso na répétition vraiment azele vraiment excellent na musala na ye siko awa au fréquenta yete et au fréquenta famille était plutôt azape moko artiste lokola yo salaka lokola yo nde mutu ekweli na minute yo okoloba na mwasi na ye na bana na ye na oyebisa na mwasi na ye mi condoléance azalaka makasi eza likambo oyo elaka mutu nyonso eza liwa eza nzela ya biso tu azalaka fort ayeba nde nini ya kobatela bana ya papa Mayundu aza na bango wana eza malamu tubaluki epa président na biso mosengo ba groupe makambo yaka ebele awa bato babandi kotaxe ke eza groupe évangélique soki évangéliste moto esali ke papa Mayundu akufa maladie wana babwakelaki na groupe to confirmer te mais toloba o bato balobi to confirmer te soki ezalaki yo oza pe président ndenge président de vos azali okopesa président muningano président conseil nini na ba rimero ezoko circuler donc voilà merci conseil on a repesa tout parole d'encouragement on a commencé les pas présent de vos Césali parce que ça fait très mal tous en groupe boyo kufeli moko ya ba collaborateur na yo sala pasi na bikenda za on a vraiment aza choqué mais ngana bike aza chrétien Nzambe ka muta consoler mité mawe tutani donc Nzambe wana o bango basambela parce que biso tout ebikeza groupe moko oyo eza yango pena mti bana ba idéologie ya kosambela donc Nzambe wana consoler mité ma ya groupe ma consoler surtout ye moko aza makasi donc après ça temps na biyoka yokate na ebikaza déjà aza ba vieux babani makambo liboso ba yebi pression ya ba fanatique ya public ba oloba ba n'importe quoi donc ya kanga matoi et voilà ba évoluer ba kunda ba la papa Mayundu na ba honneur nyonso quoi merci. Bon, Gucci Sinda, départ ya toko kufa ya kiwa na groupe évangéliste baloba ke yango déstabiliser mouvement wana groupe beba bonzambe esila yango baloba. So départ ya Mayundu ekoboma groupe bien ko sala ndeni na groupe. Bon, en fait batala biso bazaka ndenge bazola na vraiment biso basala ba makamoko boy oyo il fallait pas basalango otolo ba bien que non balobi que groupe ne mte bomier ouais ba preuve or
tolobi akino abelaki malade ya motema aza mutu do artiste peut oza batu tokokufa et c'est ça qui te que dans la groupe nanga acteur mo kufi baba lolo bakino ta a Jackson ndem talie non c'est ça que non ceux qui muta kufi akokufa pe na maladie pe na eloko moko boy na liwa ya papa Kiro baloba que non shit ya groupe mais groupe on lelo zapi et travailler kate malgré parce que ezali ka mon attend comme tant on dépêche mais bango basa likolo ce n'est pas dit que non l'absence na ye il faut groupe quitter non ezali comme on attend pe attend biso na bino tout ça non envie total est-ce que kokufa toni merci biso na bino tout ça envie total et kokufa to et ko avancer Gucci to komi na biso na suka tozolela papa Maindo mo bambote na 2-3 personnes poto kabwana donc yango zanga raté quoi artiste azolela mutu na liste na poche bandeko artiste azolela mutu na liste ya mabanga na poche non donc nabi ke bato pe bazolela na biso ensemble bazali bande ya mboka wana na moni Jean Pino Molakisi roi des Amunda na kati ya Belgique mon ami personnel sans oublier salon Miguel Peto Maboko Bank babi Miguel Peto Maboko Bank yepe aller la toujours na ba artiste na moni bongo lisusu Boubou Nkama na kati États-Unis pourquoi pas na yo Brandon Tchekediz babi na kati ya Manchester babi tous les lara ensemble ba numéro na biso ezali bobenga toujours les lara papa Maindu pour na contribution banini bokobenga famille na bango bokobenga na bato baza wana pour na rolandela baba makambo biso pe tozali bosunga biso botika biso te parce que to bungsi oya biso azaki munene donc tous les labins ensemble. Merci. Merci. Naïbité ce qui Gucci Sin a PCO ya liste naïbité Mosengo yope liste zali pour na bambote bato ba mesana hôtel biso bayoka kolela ya Gucci zali ya liste ya yo ezali liste penate mais zara que non tous en bateau balela na biso ezana bateau bazara chaque fois ceux qui problème ezali babenga bandeko na bango bachela biso mo biloko po talaka to kufeli il faut te contribuer faut m'embebele bele donc on a pesi na sengi soutien et pays à ambassadeur Raymond Singa na contribution na esalanga bien kulutu et na sengi contribution na ngai pa ya ndeko na ngai Arnaud Jérében to sengi ka mbongo te moi SMS moi texto et ça biso bien donc to sengi ka mbongo te ton ba contribution bo ke kana mama mbongo te parce que na kin peut vivre na biso Arnaud Jérében depuis Paris masananga Yannick Toula y a les mannequins de Paris Mireille Ngaende Bélange Tadi la canadienne et na bosanité la reine de Casa Rose Bitemo donc voilà merci voilà to baluki pande wana biso moi mbote moi remerciement donyo sokaka te na pesa wana bandeko nanga ba libanda Isis Libambo éléphant d'Europe ayebiselanga pe Junior Matsakala Mobutu ke non ndeko na kini azwi matanga ndeko na bango artiste papa Maindu akufi yango wana kaka merci beaucoup toke pa ndeko na biso sauf que pour la respect ya bato bazolanda biso na libanda mboka sauf que bayebi makambo ndenge ezalaka déjà surtout zi problème ndenge basalaka awesinga omona réunion basala ndeni ndenge ezalaka na réunion omona bokende kuna non fe babachi esenga boye biso tout oza baartiste sauf que tokomanda na baoccupation oyo bato libanda bayebi toza batindela bino mbongo non ezaka mbongo te ata ceux qui m'ont bengo déjà à conseiller moi ndenge zalaka moi conseil moi que non moni bozala makasi conseil yo ndenge nini non c'est que lobano vérité que ba botindela biso mbongo non vérité que non moni bozala bien bozala makasi moi consolation ça la bien sauf que ezate ya matoloti eza biso de juste maman ndenge zalaka ya mona bureau moni bino pe ba artiste faut contribuer même na ba batch même mais ngasko on a sengi obeta matolo na yo. Merci. On a profité na Gigi Kembe na Brésil et pourquoi pas Edith Toto na Paris, Jonas Toto, Père Petit Luzolo na Paris et puis Aristote Wembo, moi na maman Riet Wembo na Paris et pourquoi pas Rythme Swama na Luanda sans oublier Myriam Afia. Bye. Bandeko bango baboyi na bango kosenga mais nde balobaka l'humilité précède la gloire nga na sengi nini na sengi jour ya
matanga corps jour ezobima ya papa Mayindo nasengi bato yo balingaka info 16 nasengi bino nini boyoka bien eloko nga nazosenga nasengi kaka bo soutenir famille wane ocho bungisa papa Mayindo azali artiste munene mwasi na ye bana na ye bandeko na ye na SMS na numéro oba opesa bino bo contribuer et ça la bien ceux qui to sengaka bino bato apoto po na logique bo vivara moi bien koleka biso yango er moto senga bino nga o nazwi micro na loba po na Mayindo nazoloba Mayindo kaka teke po na artiste comédien naza mutu ya liboso tango Mayindo alongwe na groupe évangéliste ba filme nyonso asalaki na sima nga muna réaliser yango nga muna monta yango nga muna filma yango donc wa kufi aza penza ya biso yango monike tozolela ye vraiment ba oyo bazana motema ya ko soutenir ba soutenir ba oyo bazana motema ya ko soutenir te ko cholape biso ba oyo tozuli kamote merci na pesina ya welisionga na bike viena ngande nazolobaka bo mwende na osilisa awa déjà au moins 100 € de GC comme lingai mais na sengi été mais ndena aussi ça wa 100 € ezokota frère Richard Madeka papa Mayindo atiki biso fo info 16 pesa la wana ememela bino ba image ndenge ezalaka Janongando na Lyon wana na sengi te mais yo yebi merci beaucoup tokutana bolanda biso pena tango mkore kobima tiba olela papa Mayindo nyoso to pesa bino. Ciao. Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya info 16. Awa tozana kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde. Bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the InfoSays website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.infosays.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Bokota na InfoSays, bokozwa information a solo. Please subscribe to www.infosaysplay.com. Like the video, watch the video, infosaysplay.com. Like the video, watch the video. Botala InfoSays, Botala InfoSays, Botala InfoSays. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.